Pourtant on a qui na mboka au ba impoli bazagité. Tana coloniser mboko na art, na pesi sens na mboko na art ba impoli bazagité. Pe bandumba bazalaka pété. Pe bandumba bazalaka té. David de vitesse. On est complexe, Mireille va refléter na Chine. Nana habité Mireille va refléter na Chine. Mireille va refléter na Chine. Ba business on sala na mumé on sala na business on a détourné mumé na balar akima on fallait faire na Kinshasa ko faire na Kinshasa mo je so comme Kinshasa ba rolia et pas mukolo ba balar aye Angola refuge d'Angola akima ne ko kima Kinshasa akima ne ko kima kasi yebi sazo ngata Kinshasa ta lobby ana billet sazo ngati David de vitesse Mère Malou conseil Mère Malou Mireille na peso conseil tika na mukie nyovie tika na mukie nyovie zonga peneling zonga penda na za naturel motro kufinga nga soutien mobalo nozo tutela tolwana azamba na hote atape na basi musunga na mona na ngai David de vitesse et bela ba comédien du janvier à décembre ko mettre sida d'été mengana to zapi ofinga buba me buba lego na mbongo te na ofinga mutu te wana na ko compter na bango wana te na otanga mote ko zotu na bazana bakar yo wana lo te David de vitesse comparer génération na génération Marius moi on a kutisa mboko Kadhafi ayibaki carburant batumba ko tumba Marius ala muyibi yebi ke na ziga so azaki masa na yo Marius ala ki muyibi pour te dire que non ba vérité mususu onga na luba bato ba mona ka mabe Marius ala ki muyibi essence na jibomba batumba ko tumba merci à Sylvie Pangama David de vitesse entre yo na Miraesa ça la franc mais eloko ezo passer zaka keno Kimpoli test Mère Malou manka kinga on a obeka na koma Mère Malou au commissaire Mère Malou ouais kasi azana asali 26 ans de carrière David de vitesse ana lobela banti valeur les antivaleurs on ngandi na lobelaka antivaleurs on banani kasi bato bazo sabuzo bana mboko ti oyo zo kasa keno ngaso na lobeli ba on fingi mutu te David de vitesse o mi se comparer na mobali ya Mireille je t'aime tina ba niveau na ponani Mireille za mobali baza na mibali Mireille bala te muto bala na mboko ezalaka nani mama Lomboto na legi na nga soleil muto ara mibali na ba palais les restes là baza mibali na banda ko te basa ntsani tia mibali wana nani ye wana zoluba asala kan ntsani mibali ara mobali te David de vitesse mobali ya Mireille aleki yo fois 1000 ne balobi na yebi te aza mobali ne te aza mbala bato ayaka ndeko ya Mira za mobali na ndako te Mère Malou mobali na ndako te bona agine ne pena na kobala ye na agine pena koza pena mobali ye moko na zo mwana mobali na ndako te koza na mobali ye moko te na agine wana mino kosaka na ba age akobona age ya menopause David de vitesse j'étais mkalinda leader à Pembe osuba apwani na mbeto tolala no mbeto moko na lunda ti ngana tolala mbeto moko ti yoko to dana oteme so mto aloba buzo ba fotele parce que yo yebinga mingi te pas mettre 007 okoma no ko suba na sima nanga ngai vraiment tata lokola nga bo moni batu biso bazangi ba argument David de vitesse boga na lataka bien nazanga ke logo te na confort yo yebi confort basi ne mtobale sako basi ndo afutela ko banako ozano ozabuchu ne ozaboy tata mo manefa pemba buchu azalaka ya yo siko te kotala ko samusa basi te basi ki to bana mboko osakana te pe basi malomba za na mboko osakana te basi wana ba mama na pesi bino mbote belé David alinga sambusa bino David de vitesse alinga sakana bino bango en complicité na Mère Malou lokola sa pesi ki azo kasi yana zo bati ngai nazo ko aider yo parce que batu mususu basi basila bakoma lokwa mbongo akala bakoma forcer na tire et comme le monteur mo c'est fima nango bazolunga bacha monteur mususu bacha mais aussi mate pas verser comme calendrier akala neti wa comment dire pave il est ligne ya pamba vraiment lo bana kinga ko talibala wana mira esa David Baïsenga mabe monsieur za mission mais pesinga passe parce que
Merci beaucoup, très chers internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y a l'émission au Bolingaraming. On est sur www.idéologie TV avec David Wembe. Nazo Pesakara Magamunenge Zalara. Pour nous Sakabino, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Donc, actualité, pena et là, laga, et pas, il y a David Wembe. Merci beaucoup, Nabatutu, au Bazolinga, émission David Wembe. Merci beaucoup, Nabatutu, au commenter, émission David Wembe. Moi, qu'on partager, n'engagez pas partager. Ça là bien là je vois Bernice Odia depuis circuit on a donc Bernice Odia Zalara na David Wembe et ça là bien. Merci beaucoup à toi PDG Christian Kabongo on a bien PDG na biso depuis na Istanbul, pourquoi pas na Maître Kouka donc bozala Zalara na David Wembe et ça là bien. Merci beaucoup na batutu oyo bazana kati ya Turquie, précisément na Istanbul, on a sobo on a pour ça, botin na biloko na bino, agence yara moko chez Alasko Sidi. Alasko Sidi donc yemne mokonzi ya Istanbul wana donc Istanbul bimawana ezana maboko na ye Alasko Sidi. Donc bozala zalaka na David Wembe et ça la bien. L'actualité nous oblige à kobeta li solo ya théâtre. Ezero yinda na kata mora oyo batu bazo bunda batu bazo swana tozo yebate qu'est-ce qui se passe entre Mirayesa na Jetem Kaninda bazo wele la nini bazalaka mwasi na mobali baboyana makambo nazolo ba bonheur ngonda général Krou ayebi makambo nazoloba pena donc mboka eza ya koyinda mboka eza mabe nayebi te nayebi na ngate muzele petit botaka mbongo mpona makambo esila te héritier voix madouche congolaise mon vieux à moi yo bengaki nga lobi David yo za petit na nga salaka ngo po oza obligé ya kosalaka ngo héritier voix madouche congolaise loko katalika oyo qu'est-ce qui se passe entre Jetem Kaninda na Mirayesa bazowe la nine. Je suis avec Jetem Kaninda et avec Jetem Kaninda on va se de parler en long et à large. Qu'est-ce qui se passe bazowe la nini et nani azolinga abeta nani po makambo eza mabe na yebite soto suka na ndenge nini. Jetem Kaninda Boitard de mauvais. Merci. Merci Boitard, merci, bonjour. Merci, bonsoir. Merci, bon après-midi. Merci. C'était une bonne santé. Ouais, à merveille, comme tu vois. Bana poto, bana partout dans le monde, santé dans la guitare au makas. Bana poto, bana monde dans le monde, là je t'aime la minute. Je t'aime réputation dans le comme bébé. Toi qui n'aura bon, pour exactement tout na yo soki ndenge nini. Réputation je t'aime comme un bébé. Je t'aime aux impolis. J'étais bazo traité yo na ba monion so ya mabe na mboka oyo pona nini. Merci David Wembe avana banda na pesa na papa na biso ya Kimbangi c'est papa aussi mi pena église ya Kimbangi c'est la minute tala lelo église ya biso Kimbangi c'est comme lokola États-Unis et congé na Kimbango papa na biso Noël qui solo kele vraiment bozo ça na combat tata Nzambe mais na combat papa fumo Kimbango dans les bancs na kopa ke bonzambe za kati na bino so bonzambe za lagite mais le l'église ya biso Kimbangi c'est kokoma kitoko ndenge komi boté papa Noël qui solo kele umela de la part de Jetem Kaninda David Wembe on s'aime na Kimbango na déjà Kimbangi c'est banda kala ouais chez biso za kabulingo misala pe mibeko vraiment David Wembe ngana ko kama so ba kino réputation oui ezobeba par rapport ya batamité mamabe ezobeba par rapport ba impoli oyo lelo ba se créer kozala na mboka oyo potanga na ki na mboka o ba impoli bazaki te tana coloniser mboko na art na pesi sens na mboko na art ba impoli bazaki te pe bandumba bazalaka pété pe bandumba bazalaka te mais tanga awa na Angola tanga na Angola kuti ba avo palanka c'était mon bandi théâtre na Angola. Non, théâtre na kuta na Angola mais zaki na pouvoir te. Angola zaki mo mulili. Tana na Pelicity Jalmet, Angola et Zu Valère et Felipe Moto, TV théâtre bando soka kaka na ba bayiro. Bon na ba commune hein. Ndeba bana na ninga français commune na portugais bayiro. So ngata na ye na sombi espace na RTVS 1.
ndesiko angolais aux sens que non en tout cas artiste comédie en Angola artiste comédie existe grâce à Je t'aime Kanina donc qu'impolitesse so bazo juger ngeza pona ba vérité so za au botami na mama o robeta mama na hote mais ceux qui moi ça za leki na yo so ka sel mabo sani o robeta e ceux qui za moi sina o sani so ka sel mabo sani o robeta e ceux qui za ser na sel mabo sani o gangela e donc ndoko la ngana zo gangela ba ser na nga na mabe bazo sala na mboka oyo yango bazo traiter na impoli mais na impoli te denati suis pas impoli. Je t'aime Kanina zala franc avec ngai. Qu'est-ce qui se passe entre yo na Miraessa zala franc mais eloko ezo passer zaka keno kimpoli test mère malo manka kinga on a obeka na koma mère malo Miraessa au commissaire mère malo ouais kasi azana asali 26 ans de carrière nga azana inani aza mukolo na art nga zaka na inani na art yazana 26 ans aza mère malo eza batu so nga bengo ba mama te so benge ma mira siliki so benge tantine mire moi muke so benga ma mire fâché mais nga na benge mère malo parce que ça colipé afa pesa kibolenga di alingo pesa kibolenga di ete azotinga maka place ba mike ba lebela ba nyovika kapo ba moneka ke so kuti na kibokolo akuti pe akuti Gilles Kibokolo Gilles Kibokolo moneka ni ta chaîne orge na tongo so la muki pe na tongo bete ko license au moins pe na ke akino sani na Kibokolo o regretter pourquoi que no sani na Kibokolo wana Miraessa ye wana c'était beau la nini non bozo wela nini qu'impolitesse tikana me la tamo loko ngana ye tozo la rake qu'impolitesse abandaki qu'impolitesse bien yo na Miraessa naza mukolo zala franc tala na caméra je t'aime Kanina na Miraessa naza mukolo loko sali 26 ans na art ngana sali inani ya mukolo na art na âge na ebité na weba te to bota ma famille moko te ozo manquer pourquoi il y a pas manqué ngati te yem ta bandaki je t'aime yom tozem poli yom tu ozako manquer batu o ba wutaka ngol ba artiste comédienne o ba wutaka Congo ndenge ba yaka ngola awa je t'aime yo o mangaka bango o fingaka bango kaka ata ba sele lokote yo fingaka bango kaka baza ba ndumba ba yaka ako bulisa ba yaka ako bebisa bana batu yo ndem to o lobaka makambo wana David Ewembe Irsil Péchard à Mboka o Naninga Zonga atika bilema mabe atika ngote si la bisale que je salue sans passer ba na Mboka o batika ba prince mabete sœur nanga tete Teresia ba na Mboka o ba ibakata ba na Mboka batika bilema mabete ngana lobela ba anti valeur les anti-valeurs ont gagné na lobelaka anti-valeurs on banani kasi bato bazo sabuzo bana Mboka oti oyo zo kasake no ngaso na lobeli ba na fingi mututa na zo be vérité ba bi moni ndoki belela noki mongongo kima tango zo sa biloko na bazo be biso jet ngata na kina Mboka o so e passe je tata Kibokolo une bouteille de champagne pour Je t'aime Kanina wana Serge Tata Kibokolo la pesi DJ mo quelconque aboaki ngai moi champagne et pas Serge Tata Kibokolo la pesinga mais aujourd'hui so e pas Serge Boye au moins basi ba kataki déjà virunga ba bebisi tam moral à Serge bango tam bayaka tekeno po ba ko sala musala dans les bons bayaka na musala a na musala samakolo wana zolo bango amna lo basana ngaji ke moi musala a na musala buzoba ba bazo sala Mboka oyo muto lo bela bango azati muto ko lo bango za nga parce que nga na fa na Mboka oyo na zupe temps vi na nga nyoso na sala na Mboka oyo avant na bima libana ni akena tam so vinduki et que je salue aussi Tatiana Kitoko bon anniversaire à toi maman ndena kena ba frère ici na zongi mais c'est jangiza na ngola c'est quoi ça je t'aime na ko sani vous avez besoin de ko sani je t'aime non voyage te à part au Kenya province à Luanda ya Angola plutôt je t'aime non bimali banate wana Miraessa na buba bato balobi yango wana za complexe mire ba reflet na Chine nana ebite mire ba reflet na Chine mire ba reflet na Chine ba business ando sala na mumé ando sala na business wana aditourna mumé na balar akima on fallait faire na Kinshasa ko yo fa na Kinshasa la mo ki so komi Kinshasa ba rolia e pa mukolo ya balar aye Angola refuge na Angola akima ne ko kima Kinshasa akima ne ko kima kasi yebisa zonga ta Kinshasa ta lobby ana billet ta zonga ti wala mire o ti yebisa zonga ti so za mwasa tembe azonga kai na kena Afrique du Sud na fana na Cape Town na Plum State
voyage solo bakosa te mpo babi voyageaka na yo te okendaka noka balunda nde tokutanaka na yo na balunda mais libanda mboka no obima te no matano avion te je t'aime nakenda Afrique du Sud 2 fois première fois nakenda na Cape Town na 6 Pointe yango eza pembeni na océan wana eza quartier ya bariche nafanda kuna musika te na gigi kuyengo tata nafanda quelque part wana petit nanga dadi mikobi ayambanga na deuxième fois tana kena fani siko na Plum State et pas ya papi Chilombo bato bayebi ngai maître Sibor Chako o fali abora kana yem to noza nanga na Afrique du Sud a kotsanga ba boîte ameminga par-ci par-là na longo na vinduku tu dada na mboka ya Paul Kabamba mboka ya Blaise Maimona ba solution mboka ya Noko Gaz Gangu donc na fandi na ba province wana teme na fandi mingi na ba Afrique du Sud na vinduku province ya Kindaka tokenote no tsedeti tokenono baluba na kafu na no province tokenono balunda na ba papi Messi to mona ba boss kito panda chala na maître 007 yo yebi to la no chambre moko oui donc nakenda ba province je suis leader à 5e génération leader à 5e génération na fandi na ba province na tamo na ba province pour nazo kene na musala nazo ke musala na te CD na zongi bangonde au contraire bangonde ba suki na ba province menga na lekat passeport na sotela ngoza na 3 pages déjà consommé so ça besoin de tindelo ba page na ngaza consommé na kotindela na ngaza no grave te dans la carte mangole international j'étais mozana musala te j'étais oyebi ko jouer te yangwana ozana gaz te na mboka yangwana ko mo kimela na yo pona ko finga bato po bato batsa okwa pourquoi zo sala bongo ya solo na binengwana ozakano na scène te oyebi no ko sala te oyebi no ko jouer te c'est pour cela ozo j'aime quand yo papa Benda quand yo na scène alati coupé na to ce tournage moka lobby ya vérité maquée c'est la polyvalente quand yo wana sonne na chaba photo musu bomona je t'aime quand yo wana na frère na ye donc je t'aime quand na artiste complet et ça que notre tricage ça la moi trop na mboko batika ko poser un poli on a impolité ba complexé j'étais malade bien j'étais malade ba relation j'étais malobara bien j'étais ma joueur bien ba on se moment que no star mo za na mboka est-ce que bon peut espace ba on ba rouler là-bas jouer pour ba bima mais soteli ba on peut na ba film ba sala ba bimate ngana auto sona sera na ngamo za na Londres Macharou que je salue merci mère au ibsinga que j'étais na banotalo depuis ça na ba film na onyo so sala na la fin na yo Macharou là tu je te salue na Londres je profite aussi de saluer mon grand frère propre Emalou Pemba depuis États-Unis na Dallas soit na vient nga Emalou Pemba l'homme du moment ndenge pe je t'aime quand l'homme du moment zali l'homme du moment na ninga mabe au community na niveau ya omi se comparer na mobali ya Mireille je t'aime tina ba niveau na pona ni Mireille za mobali baza na mibali Mireille bala te muto bala na mboko ezalaka nani mama Lomboto na legi na nga soleil muto ara mibali na ba palais les restes là baza mibali na banda kote basa ntsani tia mibali wana nani ye wana zoluba asala kan ntsani mibali ala mobali te mobali ya Mireille aleki yo fois 1000 nde balobi na yebi te aza mobali ne te aza mbala bato ayaka ndeko ya mira za mobali na ndako te mère malo mobali na ndako te bona agine ne pena na kobala ye na agine pena koza pena mobali ye moko ne na zo mwana mobali na ndako te koza na mobali ye moko te na agine wana mino kosaka na ba age akobona age ya ménopause mais oui ana age ya ménopause est-ce que mobali pena za mobali lokola pena Gilles Kibokolo pena bo ndimi keno ngana bala Mireille c'est que famille na bomba hotel mela babi OK ko bala mère Malou Gilles ba hotel mela famille na bango mais mobali na lekio na diete ina na oya lobiana alekio po yo mse comparer na ye yangwana lobike mobali na ngai aleki j'étais mwana fa 100 mobali ya Mireille sa ozona musala okasina za mwana musala ti na mwana musala ba ya fanatique ti ndimi na yo tena fanatique tena tape na ya mbongo pe na boye mobala mira yesa azio na musala ko mo futa yo po j'étais mozana ne lokote oui na ne lokote na dépendre na batuti
ndé na boso na système social j'étais à Kibokolo après nga mo eloko na tia na poche na keis na pas na ba tout ba mira lekio ya biété azara mibali papa ozara yo moko te s'il te plaît o nga na yebi ezara yo te mobalo alekinga na ndo papa bako saka ezara yo te po o nga na yeba ka lekanga na mbongo baboya na kala a mususu baye na moni bango ba bongo mususu baye to fan na za bango te à l'époque ba mibalo ngo so tsoye alakisinga o j'étais mon papa bino hein mon papa bino basé belé déjà na cérémonie mo déjà papa so yo lekinga na mbongo mikosi yo linga na mbongo te c'est ko lekaki bango wana pe onga na yebaka o ya nga penza baleki na mbongo bakoso na buzoba te baopakolo mafuta pe oza pe ya moto akosaleka aza pe na mwasi na ndako ye joana joana aza na momina na pale segunda kutu te 3 gunda tresera na portugais tresera j'étais mkalinda leader à Pembe osuba apwani na mbeto tolala no mbeto moko na lunda ti ngana tolala mbeto moko ti yoko to dana oteme so mto aloba buzoba faut télémina parce que yo yebinga mingi te pas mettre 007 okoma no ko suba na sima nanga ngai vraiment tata lokola nga bo moni batu biso bazangi ba argument so batu bazangi ba argument ezala ko bana moko boye bana mo baza abandonné baza perdante baza ba perdant bazu bango ka ba pied bango ka maloba bolo mais so bakutanga na nzela boya na mona moko tayi ko manifester buzoba pe jusque là na mona ta mona moko te bazo kima pende baza bebike balobi buzoba balobana batindi bango kotina ba utiliser bango yo yebinga tola no chambre moko balobi ke yo subaka azalaki masa na yo bozalaka na ye bokabola mwa ba intimité mo belebele quoi buba mdalobi j'étais mwana nde bomona na mulaya pamba soka longoli kaka kilote na ye awa kaka na sawa donc tokokima David Ewembe na profité na pesa sumbote na papa Noël qui solokele asazali vraiment papa merci place aux ali mbote belé parce que lelo to mo comprendre que non église abiso qui mangiste et commis États-Unis na Kimbango vraiment nzamba zo sakati na bino vraiment bo continuer ka boye biso bato ya Kimbango biso bato ya fumu Kimbango to peso longo na mingi po biso to abolingo misala pe mibeko biso to Kimbangise quoi yozo la sabolingo ngote te bolingo ze belé obenga na émission tseke na bolingo ti ya kofinga mira yesane finga ti ya ko ba vérité donc c'est ça quoi merci bana mira yesa Bogabel alobi ozongisa bilamba na ye oyo defaka donc do sala no ba tournage wana j'étais leader à Pembe nzoka no defaka no bilamba pa Bogabel Sopio David Ewembe mère n'a pas là bien l'ifante c'est bon oui place au fan cadre to fan cadre mo Togo ya Serge Tata Kibokolo na Kasenda 1m90 yali nga osuksa bongo mobali 1m90 mobali opena solo la koleka mibali nyonso milai Serge Tata Kibokolo classe fait la différence toi na Kasenda le so kotika na Kasenda et a musikate au kotika première parcelle deuxième au moins boîte na biso zana na restaurant et pas Serge Tata Kibokolo au moins pe maître Gilles Azana Gilles Kibokolo azawana to zalaka wana moi komela bien zalaka restaurant pe kitoko pe fonga ma pe libana na nenga propriété to zana biso wana ma charou na Londres je te salue quoi bablo musu ngo répondre à ngote eza niveau na ngate o de farablamba ke non laisse de farablamba bongo il faut zongisa babilamba na ye laisse tomber poser une question mususu ya alors que ce soit ça c'est que monsieur Sil na boka na mabanga lilo banyo golo bapona Mireille na pesa na mbote avant na pesa lilo basuka na pesa na mbote pa ya masa na JC Muswema visa gratuit place Azali JC Muswema visa gratuit place Azali na poto na pesa mbote na pesa mbote ebele pa ya masa na Ziko moi comme Voulouzi, là où tu es, sans oublier le meilleur couple en Allemagne, Venanga Thomas Sombo, Obalia Mama Godé, Safi Sombo,
là vous êtes na États-Unis, na Allemagne, et puis bien de ça, vous oubliez Virginie Mampouya, là vous êtes. Joyeux anniversaire à Dorcas Tabita en Allemagne. Mbota melam na yo maman, moi si a pembe, a tchaka fraîcheur na ndako, Dorcas Tabita, là où tu es en Allemagne, vraiment ba bisou belé. Je t'aime Kaninda, nana. Kop na yo, bano yangola, no futela no na ndako te, yo musano nga okota no mabala, ofanda no na bandaka basi ya batu. Ya solo. Naza le seul artiste et comédien où vivant na vivant na condition bien. Je suis le seul l'artiste et comédien. So continue ndako nanga, okuta plasma 64 pouces. Et aux ba condition bien. Mais là je t'aime quand yo yebi ke ngana nga confort mais na kota mabala te parce que mabala ne ba kota repa nanga. Basi ne ba kota mabala pa nanga. Ngai na kokota libale pa mutu te pa moi cité. Ngai nazana ba wana za ba char nanga te. Na bogar na lataka bien nazanga ke logo te na confort yo yebi confort. Basi ne ba lesa ko, basi ne ba futela ko banako, ozano ozabuchu ne ozaboy. Tata mo manefa pemba buchu azalaka. Ya yo siko. Te kutala kosamusa basi te basi kitoko bana mboko osakana te pe basi malomba za na mboko osakana te basi wana ba mama na pesi bino mbote belé David alinga sambusa bino aloba kinga na kota mabale pa bino nga na kota mabale pa bino te alinga sakana bino bango en complicité na mère Malou lokola sa pesi azo kasi yana zo bati ngai na zo ko aider yo parce que batu mususu basi basila bakoma lokwa mbongo akala bakoma forcer na tire comme le monteur mo c'est filma nango bazolunga bacha monteur mususu bacha mais aussi mate pas verser comme calendrier ya kala neti wa comment dire pave ile lingi ya pamba vraiment lo bana kinga ko talibala wana ka mira esa David ba esenga mabe mission za mission mais pesinga pasia parce que ko étaler mutunde ko wande ko no moi site comment que ba est-ce que ceux qui si na minute au monte kinga na longwa na comment na Benfica na fa na Capolo pendant 8 ans. Oui, tu as fait une comédie qui pousse na Capolo. Parce que na mati Benfica. So kana monika comédie na Benfica na kesko Mosuli. Na kifana côté ko na po na zana besoin suko sangana bango esika mote. Conseil pour na mira esa. Na ndeka zo finga o. Mère Malou. Conseil Mère Malou Mireille. Na peso conseil tika na mukie Nyovie. Tika na mukie Nyovi. Zonga peneling zonga penda na za naturel motro kufinga nga soute mobalo nozo tutela tolwana azamba na hote azapena basi musunga na mona ngai mais moyena lobano ezala raté parce que lokolo kotiela makamongo siko so na moni na nokangi siko ba photo papa keba na wono lobilo siko keno na fune pas mère Malou parce que ozozi mère Malou lokolo tresser à main aux yeux locaux la occasion d'Europe moko boye yo renyaka na ba jeune côté kono ya kaka so yeka ko kosiko sela masolo lukuta opese mo mbongo kolia ubwaki na peso conseil Mireille keba na mobalo zo toute la tolo azamba na hote azabasi ebelé yo o balingaka jetem kaninda po babi mikolo pe succès legio makasi ndo finga bien bongo et baxé do pe sou ba copa non ngala vivra déjà bien bandaka la grand frère nga Kamba Jean à partir de France, je te salue aussi. Et na salué Serge Tata Kibokolo. Mon bala moulaya 1m188. A tchaka mpoulier moko matara jamais na ibonga. Vraiment Serge Tata Kibokolo, a tchelibiso VIP, il y a bien na Kasenda pena, Bachira Kasenda bayakawa, banoko na ba tonton, banoko ya bien, ba tonton bien ka banoko ba mon ba tonton. Na nenga wenge donc to kera na nenga na c'est ça. Ba tutu bayaka ko lixa ta na bango awa bayaka pena ba siri tofana na sel buato to na capitale à Luanda, tozana ngo na capitale Angola, ezaka Kibokolo pas Serge Tata Kibokolo. Merci na David Ewe menongo ya minga lisusu lelo. Merci na cameraman abiso vraiment hein Bonheur Ngunda petit nanga bogar yepe balo bakota azabuchu ya siko yendinga monela kae petit moko amilinga trop mbebo propre arape propre quoi na pesi merci na batu tout balinganga mes enfants et mes fanatiques aussi contact pour na bato ba pour savoir contacter contact nanga ezaka plus 244 946 90 92 70 wana bozanga mo je te me kaninda leader pembe papa social l'homme du moment merci.
La minute au film, ozo produit to ozo ça la film to banzonzi ngara. Non, na minute on a tourné serre na biso na linga mingi serre na petite serre na ngai vérité makiese la polyvalente ine na tourné le film mais film na nga moko eza déjà na nini to soyona bato no sona bango to sola bien te po na ba pia bazo film na nga mais film ezali amitié ezali après à part amitié na zape na film on a préparé Zou et Bomaka après juste ba conférence ba déconfiner biso nazo sala filmana na collaboration ya Dikano Maboko Bank Dikano Maboko Bank business class l'homme du moment muto ayebi confinement te quoi Dikano Maboko Bank yé mutu abisanga je t'aime après confinement ngana produire azo kabelanga mbongo azo produire ngate mazo kabelanga mbongo pona tourner film na Zou et Bomaka tala ba relation bongana zanango ebele aneko bana du début à janvier ti décembre combien ta sida dité na lobby et bela ba comédien du janvier à décembre comme ta sida d'été mais ngana to zapi ofinga buba me buba lego na mbongo te na ofinga mutu te wana na ko compter na bango wana te na otanga mote ko zotu na bazana bakar yo na lote na pesi Dikano Maboko Bank mbote business class obalas obanga koloba pona buba to six émission na buba hein. Bon comprenez wana je t'aime Kaninda azalaka boye donc mobali ya pembe muloba azalaka pena boye donc yeyo je t'aime Kaninda mobali ya pembe leader ya pembe ya mora oyo magazo banga ni buba bon na oluka buba na oluka pe mira esa to sola na bango qu'est-ce qui se passe na maram oyo to sara musala po bino bo sepela merci na batutu o ba compagnie monsieur David Wembe merci na batutu o bo linga David Wembe bo continuer ko s'abonner bo continuer moi ba commentaire na bino wana moi ba j'aime moko boye Marius Amankai Caleb en tout cas il fallait qu'il poser une question me poser te Marius o ya azara président na pe na groupe na e azaki Kadhafi et o comme ça on comparer génération na génération Marius moi on a kutisa mboko Kadhafi ayibaki carburant ba tumba ko tumba Marius azaka muyibi yebi ke na zika so azaki massa na yo Marius azaki muyibi pour te dire que non ba vérité mususu o ngana luba ba to mona ka mabe Marius azaki muyibi essence na jibomba ba tumba ko tumba merci à Sylvie Pangama la patronne na ndenge osala que non moi na Marius azwa solution parce que même na pas famille ba abandonner qui talaka za moi na pasteur mais au comme na niveau que nous y bas carburant na station alors et fait wana famille zana mbongo famille na kotanga ba komo ya bandeko nete mais parce que bandeko ne mingi baza ba masananga ba père aleki ne beza baza ba masananga mais tant ya salé loko ba père aleki ba pese moko abi conséquence ya komona zongili théâtre ayemba mona théâtre mais ça génération monanga te boso biche ma ça génération monanga bo ba collègue to za ba ona kisasa to jouer na ba ona kisasa ba Lewis ba Blaise Lukano ba Caleb ba kolobani ma ça mwana botami lelo Kadhafi. Ça n'est fini pour aujourd'hui, donc on va continuer mission soute. Myriam Makamba, Zalara na David Mekosala bien. Merci beaucoup à toi, Christian Kabongo, PDG des prix Istanbul, Wana Zalara na David Wembe. Agent César Mongo, na kata Istanbul, Wana et pas à Lasco Sidi. Balobi, Luxembourg t'appartient. Donc Zalara Abdul Kabouiko Oyoki agence Kobaki fi agence exacte na Istanbul donc il y a Lasco Sidi Lasco Sidi je t'aime kani na koti makamna yo na Istanbul wana Fifi Miel yo za na Istanbul petit nanga Odia to sakina na Vinduki mutako betoli solo yo wana to na tola ne gesa moko et pas Kadika di Mamoto Pamba. Vous comprenez Yatouré, agence Sangwana, Abdul Kabouiko, mon petit, agence Sangwana, Bolo Lasco Sidi, vraiment, Bocha Biloko, n'a comme Sika. Parce que Bilamba tourne à Lati, dans une a des gars, on a 4 valises à Bilamba. C'est que 2 valises, les autres à tirer Zoya. N'a comme Sika.
Comment c'est ça? Merci beaucoup à toi, mon vieux, à moi, recevoir ma douche congolaise. Ve solar, un petit naïro, ça la bien. Merci Nabatutu. Merci beaucoup à toi, beau-frère Yanga. Mbo, Mobali, Rolls Ndimbo, depuis États-Unis, couple Nabino, G. Restez branché avec David et mais restez branché avec. Vous allez héritier en forme. Vous allez guinéen. Hein? Beaucoup de canards, il y a. Ciao, ciao, ciao.